Comment journaliste n'est pas un grand artiste à pays, mais voilà la question moi fondée. On a biso ba journaliste oh là là bozo fingi ça musala noble na bino mutufa le bina Kofi ozali na un grand événement mo pas bêter non un grand événement petit mo bato bêter écoute pas fan club ya artiste mo quelconque ba bêtier ba panzi George Bush donc maman comme na betu ba bominga batindi batu ba betanga ozui moni ozui l'été na kokufa pona yo nzadi don de Dieu nakomi loba na balabala bato bamona nga kizengi bolingo sheri ekoteli ngai ekomisinga lokola kelema mwana verni ibaye mbongo tikela ye lime na sizo oyo nyonso futa bamama moto abimisanga na mokili fala signalenga na maternité ke bolingo niyongaka nalinga koboya vaccin ya rougeole nakufana nga nakende namona pasi ya bolingo te Dorine Naleli BBC Lukamba. Ah ouais, c'est Kaloudji ministre à Rankine, autrement dit Papa Bossolo. Ah vérité né. D'abord tout boyebi Kaloudji, artiste et comédien. Président du groupe na 7e trompette. Mutumo ça complexe, moi na matete ya solo, biso to mi benga ba champion. Alors le but qui to mi benga ba champion na moni ba moko le champion Edingwe. Mutasimba marambutu na matete. Namoni Junior Mobiki ici à Boukana 6 fois, l'homme du moment. Décor Ilonga. Hein, il y a Messi, il y a groupe y avait la Lombe. Namoni Pati Matebu, namoni Blanchi je t'aime. Namoni ba Master tout, ba Idriss Yamassini, ba Jérémy, ba champion tout à Matete, tout ça soudé, tout ça ini. Donc avec Dieu nous vaincrons. Donc tout va être Kaloudji. Tout ça qui est confiné, mais au moment où je vous parle, on est déconfiné. Makambutu et Zongi, vous avez la patience, vous avez un film à Kitoko. Vous avez un film à Bedachou. Si vous avez un Bedachou. Producteur ou c'est pas nango, site ou c'est pas là, qui est tout ça. Produit on a tout ça Alex la chaîne aye. Vous avez un biso quoi quand numéro on peut ça. Mais regardez le bela moi moukié. Bando on a biso ba journaliste oh là là. Bozo fingi ça musala noble na bino. Comment journaliste n'est pas un grand artiste à pays, mais voilà la question moko fondée. Voilà complexe. Botala kena ba TV, bo mona kaye bozala naï. Mais là comme era ba interview, era ba question boy. Bon moi tout na ba question moko ozo fingi sabino et sopi bino monde entier parce que na minute au internet ça ko yinda. Mutu fo le bina Kofi vous allez dans un grand événement, mais pas bêter non, un grand événement. Nous sommes lui, au Kofi pour nous bien ici, j'ai bien pianoté pour avoir un peu musicien quartier la terre, ou rapper ah. Vraiment, ma journaliste, te respecte Rabino, bokende, botanga, bo approfondir métier na bino et ça la bino bien. Pour mouyaka moko a offing ça bayaka tout. Mais après ça peut faut mater parce que et belé batenge lango classité au moins mutu mususu yaki na ye petit bitinda et artiste mutu mususu peut yaki anika la artiste ba catch mutu mususu peut abalo même la film ou la journaliste ça qui na ye bout du coup il peut a commis oh ngai la beauté de la presse oh ngai sur la ligne de la presse. Oh ngai yango bobeta ba sopa kundungu bozo rater ba pédale bo déraper botika pe ba beta rabino au mona ma journaliste moko boye avant dika na ndaku na yesu pe louer ndaku
azwi téléphone ya mawa bato poto batindelaka biso otieka téléphone mpo ofinga balider petit mo bato beta ekutu mpo bafan club ya artiste mo quelconque babeti ye bapanzi ye George Bush donc bama komolela na betu babomi nga batindi bato babeta nga ozwi moni yo ozwi il faut qu'on me rappelle boy pour artiste pas rayuma te neti nga boy nga na mona matete soki o déconner mkono okuta na nzela na obeta o nga mana bongo na nga likofi bouteille ya permis pour ça matete na bongo da petit nga la soki mura ba benga soki mura na mona ki ba na wana nde ofinga ba tout fort mais là ba betio supporter ok na téléphone comment les là ok na internet comment finga comment kanisi la batu kutu mabe orutu ba bata makambu o finga tu donc il faut la discipline hein ba journaliste vous avez la discipline vous avez la valeur vous devez respecter ba artiste ba on doit fouler rabino au moment tout cas fallait poupa abani karene kala yoku to sala raté ba il breton contre maître abani carrière kala yokutu ozalaka te banono fuji abani carrière kala yokutu ozalaka te mais ozika caméra na micro malabo comme journaliste otuna carrière otuna makambu yokutu wala maîtrise na ngote ozalaka kutu te mais kende ko sa information vous aurez à préparer une mission so biko yamba artiste intel ozui ba question nuki au côté na Google pour là on commence face à face l'invité au katabanzalité t'as des bons sopana et puis on se rappelle dans les musiciens dans mon phénomène moro beye au petit dans la crise ah bah est ce musique comme il a pour la vie tout le monde met la musique pour la vie à YouTube bah kala ibwinge bima est-ce que bah vie de mille zalaka bah qui bouille sa pimpa ba TH ba papa chéri basala ba souka na ba album ba kofi basala ba V12 est-ce que YouTube na mine salaka mais le loyo betika générique moko na nzembo moko ke internet au booster après le na TV ngana beta ba vie et un seul musicien au ba vie les méritable aka moko na RD Fally Ipupa di Caprio mutabandi makambo wana mutasali ba featuring au monde entier yebi seul musicien na RDC ya mboka nanga drapeau ya sa richesse tout le monde a ba manganèse tout le monde a ba cuivre tout le monde a ba coltan tout le monde a ba diamant Fally pe akomi richesse ya pays to respecter pour défendre musique ça là qui boye peut mettre na poto non ni okwa mi musique na biso ko baki e beta suna poto te ba grand ba meki ba katinzadi mais Fally pour parler aye a soroli na ba combattant a talisi bango vision ba combattant ba kolomboka ba ndimi ba binono Fally pour porter mon vision na yo o liara na batu to accorder au beta a beti ni arena ya ko fongoli ba porte vers ce mo pomo kondi yepe na 2021 je crois. Ah, qui peut mettre dans Mikili. Après, Igo de la forêt, papa chéri, il boit contre maître à Komata. Là, j'ai une frère, il a tout la musique. Mata, on met Mikili la poto. Vraiment, tout ça, la ini, musique à Congo, tout le monde a tiraillement, tout le monde a jalousie mal placée, tout ça, on a poto combattre les adversaires. Concurrence, c'est ça, les Ivoiriens, on a Camerounais. Na ba jo wana ba nani bon ça il faut pas dominer biso mais biso to sangana to la sabango ke ndombole uta awa to la sabango ke rumba ya damas na biso yango nga lobi na sala siko acoustique na beta acoustique na moni ba ndeko na ba beti ba embelika rumba acoustique ba rumba parce que bon acoustique ba seben tu baluba di la lulu wakadi katimani manto j'achète les bisous les diamants j'achète la page changer libanga yo
libanga yoyo libanga ezalaka soki bazobwaka yo ozopesa mbungwi acoustique ezoya Kaluji acoustique ya baseben na kovalorize bakli tout oyo esala succès na mboka na biso oyo na koboka kri na ye te seke abwaka bien te to kri na ye ezalaki nango na éducation te pourquoi bubu bubu kadi basentima ya ngeme andi bana tata mapasa tata keto kazolange kisalo bubu yayi mwana bandi mabe c'est le scram abwaka donc boze la maman na nzembo wembela Congo artiste ya mboka nangana lekise awa me balobi ka ngaka libusa caméra quoi Verlin grand musicien ya mboka ye abi oyembela ba mumi te ba mumi ba ingra oyembela na ye osa kotazo sala kotazo teka Figaro yemba Olivier Chimanga comprendre que oza mystique yemba fe nanga Ibrahim Kalemba mukonzi ya Washington a comprendre que musale ezali dishe kalambi ya gifu kia dita na simbeli yo kaka panza nuance nayebi ke Chris Holanda yo danger la petite episode dani coule danger toleka ndenge le grand maestro autoloba devant contre maître voilà c'est ça j'ai très bien dit les grands maîtres les grands contre maîtres c'est-à-dire ceux qui ba maître bazali ba grand et puis les contre maîtres sont là ouais donc c'est un peu ça biso dozali ba héros dans l'ombre c'est-à-dire nous faisons la musique na originalité nango alors na souci ya rolinga moko na souci ya rolinga moko trop tozali na processus donc nazali na processus nazali déjà na studio nazali na nzembo moko oyo ezali malamu pour na peuple congolais tout j'aimerais bien illustrer moi ndambuka moké pour que toyebi ndenge mamango eza ba yo yiba na studio o yiba droit d'auteur ezali na okangisa e danger nana mipende gâteau nana ngalula mama na Zion oyo kaka bisika miliki mafuta nzoi eyingeli pourquoi minyoko mawa bapasi ekomi sije ya moto tu nakomi kobanga na elilingi nanga moko. Come on! Ibroto contre maître Ebale à Congo. Oyo kaka. Que je salue en passant. Ah ouais? Wana pena zali grand prêtre ba oyo. Tout ça. Toute la richesse. Nazali motema ya Afrika. Nazali poumon ya mokili. Ngande paradiso ya moto sur terre. Nzambe ya pambolanga apesanga kita scandale géographique ndakwa monene pe abakisi un peuple hospitalier gentil et sympathique riche c'est sur sol et sous-sol pays de montagne rempli de bonheur. Est-ce que par hasard, c'est pas toi le jardin de dedans? Je m'imagine, vu qu'il y a un grand fleuve au milieu de toi. Congo ezalimbe toi l'hôpital oteni photo. Oyo esengeli te na moto atala na liso ya mawa. Yeba! Asudi Mulenda. Ezali kitala tala mokili. Donc je m'arrête là pour ne pas boyebi kaka donc moi zambe to l'hôpital te boti hotel ngona miso ya mawe eza kitala tala o mutu faya katali amitali alobi on a regardé kitoko boye pourquoi to lela pamba donc Congo ezali lokola mosmo ya pembe atikali mutakos aoleka sko na balabala mututu otala aza pembe odende ana ba téton ana soko ferre Congo ezali na ngombe to l'hôpital te Natasha Yuma ebisa BBC Muswamba Paolo de London Eveline Yanke Adrien Moto Maître Bibi chez Lukamba
Guy Basket, Guy Machinda, Odilo Mampuya, Jocely Gomez, Mama Nazayone Kitata de Bundes, Yebisa Kavenanga, Mokolo Esika Oyo Kombo na ye Tonton Michaud, Azalaga na Paris, Awatika Bakris, Henri Papa, Naboka lisusu nani, Congo, Congo. Nalela Congo, Congo, Congo ça quoi moi c'est à pembe atikali mutaka la rutambo na balabala. Ça dit mututo linga yeba. Aza chel, te za ndenge na ye. Aza kitoko, aza bien. Omoni yo, ozui.